émission TV, le miroir du monde. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, Ngabino Gloire Bosobe, oh, Babandé Kobenga, petit peuple, mais population, petit peuple, il faut peuple souverain. Nakiti na terre, Kamere Abimi. Azali Banda na minute na centre Nganda, Azozwa traitement. Pourquoi évacuation? Wana, est-ce que Eza liberté provisoire anticipée, na moi stratégie, moro bweto, Eza kaka malade, ya solo. Nde toza na population awa population azanga maluba te population ifo aluba na ndenge toza belé bato musu baza awa bato musu bana sima belé kutu koleka nde toza awa ensemble avec bango nde tosala kaka ba repousser na moko to sulula bato baze belé bazo telema. Bonjour papa. Bonjour journaliste. Tout moni bino awa Vital Kamerhe malade sérieusement moyen zate et senga kaka ba évacuer akende kozwa traitement bino population tango bozomo na mambo wana Kamerhe wana passe ninge ya bela. Oti koloba awa na introduction na Kamerhe libéré. Kamerhe n'est pas libéré. Na lobi te ga libéré. Na lobi est-ce que ça liberté provisoire anticipée? Non. To eza Kamerhe asengi 9e liberté provisoire qui ont été toujours rejetées. Monsieur, il fallait pas répondre en haut. Oui. C'était prévu de répondre en haut. D'accord, et bien non. Oh, on est à 10e. Bako rejeté en opé. Bako rejeté en. Kamerhe est toujours condamné à 20 ans de travaux forcés. À Senga, le Bikaza malade. Mais Kende na centre Nganda, soko kota, place Azali. Pour Ebakeno, Kamerhe est toujours en prison. Il est toujours sous la sécurité. Il y a Bambila, on doit sécuriser. Parce qu'il est toujours prisonnier. Et pour votre information, Nani Jamal, alors que société Samibo, fondateur et propriétaire de la société Samibo, et ça Kamerhe. Alors bien parti avocat ne mutaleka qui na top Congo. Avocat ne mutaleka qui na top Congo et puis alors biboye na sur 57 millions. Donc à 100%, Kamerhe il y a 3%. 3% est égal à 2 millions. Sur 57%, il y a des détournés. C'est quoi 2 millions. Kamerhe bon nous c'est capable. Vous savez le peuple souverain à la informer. Continuez papa. Voilà pourquoi vous savez que donc comme Jamal a le dit que non, on a quoi kangamate en tant qu'innocent. Na ko ba vérité. Pour que Kamerhe bana benga ba kinomi bana ben Kamerhe malin. Mais Kamerhe a kutana ba avocat pe malin. Ba avocat ba senga procès en appel mais sans toutefois accomplir la procédure nyonsa. Ba moni que non procédure il faut ko matina suka boy. Ba ke katikati. Batiki 2 ou 3 points, il y a procédure pour que basenga nini procès en appel. Abimi sembo appel si bango. Ere bakoya ba juge babuka na oseka ba juge en cour d'appel. Baseke ba mais bola eka mbongo mais procédure ya kosenga nini procès en appel boko kisi ngote ndio muna bazo rejeter bazo renvoyer kango. Asenga ki nini procès en appel et le 21 na minute yo wana déjà za na cadre maladie azali banda quand même ata olo ba que non ils a prison mais aza malade azali banda faux malade mon frère nani faux malade jeune naye mutu na be nini tina ba ko traiter non bozo ganga bozo boya Hollande déclaration ba américain faux malade ba américain ba saluer Before Félix Tshisekedi comme président de la République, en tant que président de la République na RDC, sous gestion naé. Et après, balobi arrestation à Kamerhe, c'est un signal fort à la justice congolaise à Pessi, na peuple congolais ba que non, état de droit ba déjà mosala. Le roi américain balobi do abimate. Malade au Kamerhe, beso ba congolais tolobi que ça font malade. Na ozongela yo za na ngai toza belé photo za malubanda mundambu. Bonjour papa. Bonjour papa. Liberté ya Vital Kamerhe. Yo bon na no bata liberté excusez-moi maladie ya Vital Kamerhe ndé sali ke ba évacuer na nini yo moni yango ndenge ni situation azoko c'est la maladie toyebi bien boyebi ndenge aza malin Kamerhe aza malin tozoyeba ki azoko c'est la maladie c'est aza baja moko basakani na mboka oyo makasi bandaki bazozwa babie ya mboka bazotya poche na bango ekomi babien na bango personnel mais biso population bandoko mona bapasi yo so malata que ceux qui musalo ya cette moto na 100 jours le programme à présent ezali bloqué et toi freiner ezali pona ye azimbongo asa n'importe quoi sur le lazo ko sa malade et puis pe nazo pesa consigne même na ba magistrat no ba pesier po batina ye soki na centre ngazandi dikona politicien ta moko akendo visiter ye kunate oui pour les jeunes ailleurs pour tellement monique kuna za étouffé moyen koto baba kota kuna zate c'est pourquoi ça pour baba ça ba jeune bango c'est pour toi c'est OK ba yo Kamerhe ozo ko sa malade ozo aventurier ou maladité o kosa non zongela yo pardon yaka ce que ça na posa ko lobato ye koto na simakuna eza vraiment
pona ke de kuneza mo retard tozo na sujet Camere voilà obi ke Fayulu ayaki tala batu mamba lobaki yoka ki yango asali fiasco oyebi basembisi touche Teziano pardon est-ce que c'est basembisi touche fiasco lo bien on a sens basembisi touche yoka na bisa yo tozo ngela fiasco lo bien parce que Sainte-Thérèse emelaki les gars bateau nabi Sainte-Thérèse wana atati nenga yaki na lobi boye Sainte-Thérèse emelaki eza grand libulu c'est concernant Sainte-Thérèse tie emeli nanyo na yebiso et puis discours ne d'abord yo moni onde bon discours na ye eza discours moko terre à terre pour nini eloko na koloba eza nini soko nyolo bande ko boyebu eloko na koloba ngai biso en tant que peuple congolais opposition to côté melango te opposition ezala pour elle qui s'appelle banine mais opposition ya biso na Congo c'est le contraire à opposition tout le monde na libana mboka opposition il faut ça pour qu'elle qui s'aka berera pouvoir en place opposition na la muke ezana opposition te en tout cas opposition à la muka na mona vraiment d'ailleurs opposition comme divisé parce que ben banaka tumba discours na bango balobi parce que fallait la kangamika na discours la vérité des urnes au contraire ça déjà discours ya kala il a fallu à préparer à venir la élection de chance élection prochaine réforme de seni obani ba olobela pour qu'il y ait ba tunini ba animateur ni toko tcha na seni pour que to obtenir élection mususu malamo ba boza na côté ya IDPS beaucoup me prenez la Fayulu message ni fois ça c'est ça monisco biso est-ce yo ya aussi ba taille IDPS bien opposé peuple congolais ne mission na yo non ngai na biso na lati casquette ya IDPS te na otoni biso awa olobi ke non na yé ba peuple c'est ça non alors nazo répondre parce que IDPS peut azo prôner intérêt à peuple donc biso peuple awa ndeto senga droit na biso parce que nous avons droit nous avons notre droit de nous exprimer bino ndefo pesa Fayulu malobani faloba non les questions on peut se malobate yemo amebenga acteur politique discours à sala monete kezo kondai merci beaucoup eloko na webisa mususu ezake moni Félix azana système nini soko zaki libanda ozoganga ozongi na terrain okiti okoti mai katumbi aloboye katumbi era kiti na terrain katumbi amelami donde ayeboye Fayulu ayekomelama bonjour papa bonjour Vital Kamerhe le bitro obo na bobo Vital Kamerhe malade mawana boko compatir na bangote ndeko na tuna nanu pona nyi maladi ya batu nyonso to balobelaka yango te kaka maladi na bango et c'est pe balobela maladi ya batu yo nyolo bakeno soki coroneza na prison ba balobela mingi ka batu 100 jours ya batu musu ba balobela te mais nazomona banda kamera kenda kuna akosi combien de maladies akosi ba maladi ebele azala nanu kuna papa Frank Diongo azola traitement abi Frank Diongo tambakangaka e Frank Diongo alingaka kufa balobela ya salani azala ka kuna jekoko alingaki adaye na kati ya prison kuna dona régime na bango basalaka ni bakotino nyonso to wana pona ni bolobela yango te pe bosalanga oh papa mais na lobi bisika ya zo mériter ndaku na yende ya mwana azonga na ekuna toza posa ke azala nanu kuna tomona gaye d'accord azonga na posa parce que ayibi mbongo ya ene ndivite ayibi mbongo ya mboka da azo mériter kuna combien de personnes va côté na prison kuna ba bango kuna pona yake azo traitement libanda ala kana boloko bonjour katoya covid tiaona cheboye problème na bino ezani na Kamerhe na liberté provisoire. Bon, moi je trouve que les Cambodgiens sont simple, hein, Cambodgiens sont simple, hein. Kamerhe andima azwata na 57 millions, azwata 50 millions, soit 40 millions bibozoa. Oye otika la wana na bando futa ndamu ndamu. Azongisa. Peut-être va quoi léger peine. Ba kitsi peine. Babi ça va. Mais to kata yi. Aibité, aibité. Mais pourquoi Jamal Azolo Banasala 3 minutes na bureau nae? Kaka ye Jamal wana wa lobaike. Papa yo lobini ni. Le samba mutama sume pesa nzambe kala yango le samba basala yango belse suma kasa comme na hôpital. Le samba ya Vital Kamerhe pesa nzambe kala na kuna yiba kimbongo mboka. Papa tozala des sujets. Arrivé à Fayulu na discours est-ce que au sentir d'abord population, non seulement population, au sentir discours de bon papa habite Sainte-Thérèse wana so bomona kango terrain moke Sainte-Thérèse emelaka pe ezindisaka toyebaka yango soki bozolinga bosala ba discours na bino
bokendaka baterrain mosusu ya mike bokende bamunicipal batiela bino mais s'intéresse te parce que samedi donc ezalaki soni na ngambo wana oh papa ngai penza en tant que peuple congolais esei natala nanu natalaki asali nalobi natali yango na TV natali yango na TV nazomona ke s'intéresse Emeli donc et puis ezaki Eric Botiela nga image wana ya Saint-Thérèse comme ça ezaki discours te wana ezalaki nde message aye kopesa biso oyo makambo ya moni ba shawama wale na poto yango ekolobela biso mais to iposana te soki azalaki politicien ya solo yaya na poto ba français ba otolobela ngo akiko vanda na ndako ya rebelle un politicien oyo alingi mboke bonga poto vanda ndako ya rebelle oh mais ba français ba bimisi makambo nyonso nga yebite côté nini wana na français vandaki na ndako ya rebelle moto wana kotaka zamba banda série ya Kabila le père nde fa ko vanda et bon ye na poto asomba na poto fa na ndako asombela yalinga ozanda ko mika na Kongo wande oh ye azalaki na député moto asala na lobiti yalinga ozanda ko mingi kana Kongo na Kongo moto asala pokine ko na ye na bato batonga libanda nani azabi obi na ye moto atonga nani akomi na niveau wana te azangi ne mbongo azana mbongo te ye nde moto asala pokine koma poubelle en tout cas soit ke ko vanda na ndako ya rebelle c'est que na ye fayulu na ye mutongo bazobongisela mo pona mboka oyo il faut ko yebisa ba congolais batira attention ozomona batira attention na makambo wana. Bonjour papa. Bonjour père. Na moni yo bato ba olakisa misa pikena na ya pa na kamni yo par rapport à Vital Kamerhe na bon. Le kama Vital Kamerhe ndenga action président salaki d'ailleurs pe nini justice sagi ke bakangi balandeli na vraie procédure bakangi ezana no bien po kala yaki be touchable belé sikolo kwa bakomi ko toucher bango et sali bien centre nganda na yebi ke ba politicien nyonso so bakangi bango babela kaka donc wana donc bakosa na malade eza lokuta donc pas so balingela ba juger na makala na bani les ali ba juger batali ba détenu il faut que ndibanda pa ato kokozwaye en charge na Kinshasa côté corruption eza nango makasa ta ba médecin donc ba congolais en général bango ba lemba kana nini au moins plastique ndenge lemba na plastique lemba na moto ba congolais soki amoni mbongo mba moko donc akita comme faible donc ne coûte général mais chef nae libanais, chef nae indien, donc epesanga baner, donc likamo malonga pena ezate, donc ba congolais, basalinga soni, ba congolais basalinga soni, basalinga soni, donc ata ba changer ministère, donc ba tombola ministère, te me ke nokota yoka ki vantar, na bano ya ba député nga voter. Ngala teka biloko na ngala nzela na voter bango na kolakisa biloko na ngala babala oh je n'achète pas dans la rue a éviter que la rue ango muto vota kiye donc ba ça bino bongo ba somba biloko na bino balabala mususu quitte la voleur ngazongi c'est la bango au Congo nous sommes tous des voleurs bango loko ya bango koma ezalaka détournement ya biso de vol ya bango détournement basalinga soni nous sommes tous des voleurs na benga ngala nela baka na ebisa bango tona la kisi surtout abetinga kara na ebisa apparence de bons travailleurs nzoke lokote na suki wana makambo ebisa bango yango wana oseki yo moko donc yo moni bango kenda oteka bango la kisi bango biloko ba maneti ndongo mona nga boye so na la kisi bango abetinga kara l'apparence de bons travailleurs mais pesa musala et lokote likamuna bakisa conseil yango OVD batikela bango ba construction te bakota likambo ya caniveau likambo ya poubelle donc musala bango yango wana côté construction bapesa ba société mususu papa mususu bande ko bolimbisa nga to bana na papa après to mata sikoyo mulikambo asuka Martin Fayulu ninga yaki kozonga na ina nino mona onde nga depuis kala na Congo depuis Zaïre na mona nango opposant normal te na mona nango opposant normal te donc na ba fati pe baza ba Tshisekedi les pères pe baza opposant normal te bazaki ba opposant normal te net papa Fachi papa Tshisekedi papa Chichi
avec moto opposant azosenga primature donc nakakolaki ye naka fanatique ne makasi ti ntango naokika ke azosenga primature na bien aza opposant te sikoyo baopposant lokola Martin Fayulu babemba Moïse Katumbi banani nyonso tu kamere pas azalaka opposant obaotipe bango te bango nyonso yango nalobi ke na Congo namona nango opposant te baza ba pigeon voyageur baolinga bango mosala soki bazwi ça va soki bazwi te bakontinue ka na opposition na bango ya bongo ya suka ndeko Basile ndeko Basile te na comprendre nayebi ata likambo ne moko siko te qui pas zaka opposante otaki pouvoir kasi yango na biti donc na Congo na ndima ata opposant moko te nga bato bazaka na pouvoir bato ya pouvoir soki basali malamu neti awa na banalize ebele napesa bango banini bakombo ya barégime na bango nga napesa neti régime euti koleka yaki régime ya distraction régime euti koleka ya de régime ya distraction oyo malike ba population ba mo ba tuna mitoko sunga te régime oyo toyebi ndenge ekende te mais déjà si napesi kombo régime ba voleur oyo régime ba voleur po ba vol cascade bino moko boyebi nga ko nazanga radio mais nazanga radio sur la information journal les a bonjour papa ça va yango yo te yo tuna ye atoza ba journaliste zongela atoza bongo donc so yo lingo tune mutuna tuna ye wana idéologie ya bika pinga yango pe kitina kasi na minute na moni ba voler wana ba pierre wana bazokangama est-ce que différence moko exacte par rapport à ba régime pour développer mais nga yebi ke régime ya ba voleur régime lekai liboso régime à distraction régime à Mobutu aki régime à paix même non développement donc ezanga développement kimia la mboka développement ekile pa bango papa mutuna msezali doté osuki wana on a vu abi régime à voleur c'est que na chef de l'état oyo a sokoli maboko na likambo kamere abi non justice ça musala na c'est que chef de l'état za pas pe voleur président ça songela tozungi de comment bien répondre comme ça ngana ngina tuna soki ngana tindi yo sala ngai yo ke ko sala makambo kuna na ko surveiller makambo sala kite makambo mabe wana soki yo sala ngo putangani na tinda kiyo bakolanda nani hôtel principal ya likambo wana ça va kasi yango wana alobi ke ye moko akoki kosala ye moko président de la république parce que aza institution mobimba akoki kosala justice te comme ça kamere akelene justice asambisa ye so kolonga abimi so kolonga te ake prison ozozonga zela papa répondre mutuna ezalaki ke na mokonzi ya mboka oyo asokoli maboko na likambo ya kamere abi kamere soki oyibaki kendo samba soki olongi obimi so olongi te okoti boloko c'est que ye mpe aza moyibi pour la président nayebi ke ba président ba chef mingi bazala na bango ka bon ba initiative bien mais ba travailler yango enzambio mabe pe ya banini ya ba chef na biso bakopesa mutu musala contrôle ezate suivi ezate eloko eboma mingi yango wana donc oui na tout en tant que président de la République garant de bon fonctionnement des institutions yo tindi mutu oko surveiller makambo azosala te oko katsa ye avant même akoma na ba niveau wana te ti ba 57 millions ekende yo kakaka makambo ndenge ezokende mais oko surveiller musala azosala te lango ozotinda mutu wana to sansaka question mbale papa oui toza awa na sujet ya libération ya évacuation ya Vital Kamerhe na centre Nganda pour na santé et puis toza na arrivé ya Fayulu na discours ya Fayulu awa tozotala batuni mutuna na préféré par rapport ya nini ya question na epoto changer papa yo ya ko répondre eloko na répondre ndeko aza difficulté musala ya suivi za chef de l'état te musala ya justice za pa chef de l'état te chef de l'état
atie baanimateur na bainstitution nyonso soki ya une équipe oyo eza chargé mpona audit so botravaille ki mabe voire même na régime passé so bakoti audit neti nde batie ba IGF wana bango nde bato bayidaka chef de l'état est là pour montrer le chemin azalakisi nzela atie baanimateur politique na bainstitution nyonso ye aza na mosala aza nini prérogative ya suivi te mosala eza kaka batie bino na bainstitution bino bokende botravaille mais bato baosa bino suivi bazali bato mpe bakanga bino bazali eza chef d'état te mosala suivi eza chef d'état te ndeko yoki ndeko avant nakende pa papa ndeko ya natuna mutuna siko ngape natuna mutuna Vital Kamerhe ndenge baévacue wana yo zomona ngo eza mwa liberté moko provisoire anticipé to ezaka ba mascarade na bango ba politicien ndenge bandeko bazoloba ndenge basala nakanisi papa apesaki déjà réponse politicien nyonso soki kaka koti na prison asalaka 2 semaines akomi kobela nyonso po abima kaka po babimisa kaka na prison azala libanda eloko papa apesaki comme réponse ezalaki vraiment satisfaisant. Papa moi zotambola tambola papa bonjour yaka papa yaka bonjour papa bonjour Vital Kamerhe azam na centre nganda yo bino bakolo boyebi makambo ndenge tambolaka situation ngo mona ndenge est-ce que zonga esu na prison to akotikala ka kuna okay mobeko zaka mobeko poto yeba ke to comme la justice il faut total la capacité ya justice yango Vital Kamerhe aza spécialité na Congo so infraction ekwelio nini mibeko ekwelio moyen ko changer ezate parce que awa tozo contrôler justice yango soki iza sole so ya munyato lotisiko bozo tala nanu kaka donc to lingité tozo défaite na problème ya Kamerhe ndenge balobi ezala kaka bon ba changer te so abiki wana zonga mbama na prison etali abika te aza mutu bongo ba mususu oyo banani ba kanga ba diomi banani pardon nani na présidence nani Vital Kamerhe ndenge aza wana en tout cas sikoyo tokomi na état de droit ndenge babetaki mbela ye na chef de l'état ndenge basalaki bacor na bango baki biso tokaa na camp mpo tomema mboka na changement baza baexemplaire alors baexemplaire yango sikoyo bino mibale na bacor na bino baki toa baexemplaire tokomema mboka na changement sikoyo na changement yango yo bandi kaka na changement kaka boye ata koyiba yango sikoyo changement ça sert à rien tozala na nsima ebele mieux faut tozala boye tozala boye comme ça et ko permettre que non to loba oleta mususu na se déplacera kotambola papa yo zaki na mutuna moko linga kotuna onga tuna nani onga tuna mutuna bon pona makambo etali suivi o nini fallait président a la suivi ndeko auti ko répondre wana bon malgré ça na basaka ke ceux qui suivaient ezalaka te nde makambo yango eyebani te ke Kamerhe ayibi papa lobi ke non président za na suivi parce que ceux qui suivaient ezalaki te elingaki mpe yebana te ke non Kamerhe ayibi sikoyo concernant Rivière Fayulu ndenge ayaki omoni bato ebele nini oyo discours na ye la distraction eza so bata wana te tona bata wana te tona bata ba distraction po totala vision chef de l'état ye nango oza bata lisusu akotalaka lisusu nsima te parce que opposition na mboka so tolobi d'autre part opposition eza te en tout cas bandeko baoloba eloko moko pardon nayoki ndeko olobi eloko moko nazozonga olobi eloko moko ke soki ezali boye donc tunaki problème ya liberté provisoire yango nayebisi ye boye nayebi non il ne faut pas confondre liberté provisoire na moto aza malade donc prisonnier nyonso surtout détenu soki aza malade donc azali sous responsabilité ya l'état il faut prendre en charge toi na kati ya prison service ya santé moko ezali bakosoigner mo soki ekomi baka oyo service ambulatoire ya santé ezali na prison na service pénitentiaire ekoki kosalisa ye te il faut baorienter ye place médecine oyo ekoki koprendre ye en charge alors il ne faut pas confondre que ka ya Vital Kamerhe ndenge batindi wana eza liberté provisoire te aza moto naoki ndeko alobi ngai te naoki ndeko alobi wana ntango bosala discussion alobi ke no moto so aza maladi na prison il faut bakende kosoye nde na sana alobi bato baa na prison oyo baza na prison badeteni baa na prison bakulune bamiyibi soki abeli bamemaka ye na sana mais bango so babeli bazokende na place mosusu donc eza na social ezalaka na prison so moto abeli fo bamema ye na sana mpo bango mingi bakendaka sana
social ya prison de mutu yana droit ya kolandela makambo na ye so abeli po aza déjà prisonnier et puis liberté provisoire bapesa condamné te liberté provisoire bapesa mutu aza prévenu o l'état bomba ekuna nana asamba te nini mzala na chance yango toloba te pona sentiment toloba ke po ndenge mambo ekendaka. Pardon papa, on a besoin de continuer. Est-ce que neto za awa ils appellent na bateau déjà parce que ba kota prison? Kokota te komona nde bato babima ba prison bayebi ngai mwana soki na prison baboya kito senga liberté provisoire ba ki condamnation na esila azaki na 6 mois akokisa 6 mois na ye après abimi pour mutu aza condamné to la liberté provisoire pourquoi dit qu'à peine à la liberté provisoire te voilà wana ngala tuni na tuni na ka est-ce que dit qu'à peine ba condamné et dit qu'à peine to mona pas ya samba te pas ba condamné pe to mona te tout le monde n'a jamais pas dit qu'à peine à Samba et pas il va condamner tout le monde a été. Oh, il dit qu'à peine va condamner 20 ans, bien 10 ans tout le monde a été. Papa, qui réponse non? Réponse ba tout mieux yangoana. Martin Fayoulou tout comme na tozo kitab Martin Fayoulou a ya sali discours. Aye balobi batu bazake belé batu pe bazalake belé na Sainte-Thérèse na Nino a sali discours. Bino en tant que peuple Bomoni arrivé na endenge nini parce que babenga ki arrivé na la correction. Bomoni arrivé na endenge nini et puis discours na ye bolandi yango ndenge nini. Est-ce que Voldor la nangana ke ne pas papa ta na pousa na pembeni place papa zali. Discours Volding tuka yaka tozozonga la kati ya batu Volding tuka yaka bonjour papa. Bonjour. Bomoni yo awa wapina batu par rapport ya discours ya Martin Fayoulou na arrivé na yo monyango. Amona zamo na mboka zongi na mboka esili. Nde na moneli yango. Est-ce discours na discours na moneli ko moko alobité. Ya lobi akoye ko corriger ba institution mboka. Est-ce que azana ka institution moko po corriger? Hein? Ya azali banda ako corriger ni. A corriger le ko moko te. Po azali banda suka linga corriger soka azala na parlement ou bien azana sénat ou bien azana institution moko quelque part nde ako corriger ni. Azana le ko moko ko sala te. Ayeka lukula zaki bloqué na poto po na confinement lukula ba déconfiné aya na mboka na ye ko vanda. En tout cas Folding tout cas je crois bandeko siko bobeteli papa maboko ka po alobi bongo. Ah atika ko batu peuple atika ko rêver na mboko tozaka na président moko c'est la tour ya ye oyo en tout cas atika ko rêver pourquoi toi la président moko c'est que opposé fazati non opposé fazala mais opposant faut yeba yote muto zo ko engager siko république zo ko engager kana mutu moko oyo peuple ayebi président c'est moko na mboka balaka mi balete non so ba ouvrir ça la réforme institution il faut des président de la république il faut kama lelo réforme ngo kaka na touro nde mutu ko salam bongo ba touro ele ka 18 ans ni ba salate. En tout cas, papa, bonjour papa. Bonjour. Amoni obenginga na kanda bo, c'est mes respects na za mwana c'est normal. Lilobano ezanini par rapport à ce sujet tout. Bon, nayoki bande kondenge bazolo balo. Pour arriver à Martin Fayoulou. Pardon, bandeko. Soki pende kwa zoloba, toyoka potango bino pe ba naiko loba. Toyoka ki, to sala bongoti. Tango bino ba na loba, toyoka ki so pende kwa zoloba, to sala nini? Toyoka. Merci papa. Martin Fayoulou azali opposant. Mboka soki za na opposition te, mboka kotambola malamu te. Martin Fayoulou koya na ye malobo ya lobaki na discours na ye za mabete. Banda le président Félix a dû pouvoir des ayangouilles. Et là, on a échangé. Est-ce que Boyoka Motuna nae? Et ça, on a échangé. Yoka, papa, bandela Motuna na. Ngana Touniboui. Depuis Félix a dû pouvoir. Et là, on a échangé pour notre peuple. Pas répondre, toujours continuer. Nazo continuer. Alors, Martin Fayoulou est opposant. Il a fait discours nae. Tout ça, l'institution tout tombé yango. Et puis, tout banda réforme ya bato ya sikaba kota na baseni bani. Donc on a battu tout balongwa. Oui, bato ya kalawana balongwa. Comme ça, tout tonga mboka na biso. Pardon papa, on continue. Bandeko nangai, papa, pardon, on continue. Papa, tout ça la démocratie. La démocratie, il faut qu'on accepte qu'on dit maraba opinion contraire. Oh par rapport à que c'est na oya you. Okangi mutema o digérer yango
après yo peut si ba argument na yo ils ont dépendre so ba argument no est solide par rapport na oya ye nde yango na ba benga la démocratie ezate que soki muto azolo ba oya ye oya binoto yoki oya ye pe to yoka soki ba papa bazali ya ba to bazali ba répondre et ba répondre ye comme na suka te alors otuni mituna déjà comme natuni mibale ya liboso anda président Koti eloko nini échanger ya mibale boye est-ce que si fait quoi to bandela nyonso à zéro ba longola bato to bazo diriger ba institution bien ya misato est-ce que parti au pouvoir ou ezana pouvoir et koki ko tondaka na balabala nyonso ya Kisasa est-ce que parti ou ezana pouvoir et koki ko tondaka na balabala nyonso ya Kinshasa au lieu que to jwa misala et comme kaka ba analyse chaque jour tokolia ba analyse ou bien toko se retrouver na misala bon misala ngo ba investisseur o bazoya o ba lema bayaki o ba japonais baye bon siko toko mona ngo mukolo nini nzala pezo boma biso en tout cas papa ba question na ngwane esuki otuni yango nani toke pa papa nazozonga bino mo pona kasi nani a répondre na mutuna o to banana nani yarabu zonga sima. Est-ce que Olandi ba question na? On a dit 3 questions ya papa. Olandi 3 questions ya papa, oui, répondre papa na ba. Très bien. Au monito lo baka quand même biloko mosusu sans tozala na ba parti pris. Toza peuple congolais papa za na raison parce que ça point de vue na ye. Na mboka il faut tozala toujours na parti au pouvoir, parti opposition. Opposition ezala te esprit ya haine. Il y a rancune. Donc, eza lokola toko beta balle ezaka toujours na deux équipes te. Oyo soka gagner, to silisi to pesa ni mbote. Bo tour asima, ngape na koki ko gagner. Tango ngape na ko gagner yo pe il faut pesa ngambote. Mais eloko naza d'accord te. Na papa, place à lobby ba institution surtout ekweya te. Mais aliboso za na toko yo kana. Na opposition il faut zala na mboka. Parce que opposition ezali lokola omoni courant. Pour courant et les cas, ils ont toujours une phase neutre, positif et négatif. Neutre peut-être pour nous stabiliser. Alors, donc, ce position il y a mis balai, voilà institution et coquille coco y a té. Parce que ce qu'institution est quoi? Donc, il faut que comme déstabiliser, papa, oui, moto akoti sikoyo. On comprend sikoyo. Il y a reproché président Tshisekedi akoti sikoyo changement ni ya amonia. Amonite parce que ba impact na no bimite. Et c'est tango tolo na kabilanga. So ba peso elanga ya sika. Okati matiti. Donc oti biloko na ni mbala moko bandolia biloko na. Donc il faut sikoyo. Ya mona zo loba te bazo landa te. Soko ozu bilanga. Ba peso elanga. Na kasi biso tout oza ba congolais to ça la pe bilanga te. Ba peso elanga ya sika moto akala kei. Apeso elanga sika. Otali nanda ko ndunde ezalaki te. Masango ezalaki te. Siko tango na loni biloko wana. Tozangi na nzala te. Ese mbala mona mani kolia. Na ko passer ma phase transitoire. Après 3 mois, on a masango ebimi, nini ebimi. Nazalaki eloka kolia na ba kolia. Non, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe. On va dire la restitution au Basalaka. Au président Félix. Mais c'est très important. La restitution au Salema, ils allaient pour tout décoller. Donc, on va décoller comme Balamoko la magité parce qu'il faut restitution Salema. Président Félix a aussi la restitution. Donc, c'est moi temps. On comprend déjà, Nathan wana tokomona déjà ndengeni ni résultat et kobima. Soki bimité après 5 ans to ko jiye ke au salaki mandat na yo tomoni boité. Mais je pense que changement au Salema. Yamisa tezalaki que sous soit répondre mi balé. Yamisa tout. Papa, Yamisa tezalaki que est-ce que papa pour ça n'a pas eu réponse non bien. Yamisa tezalaki est-ce que parti au pouvoir ils ont une obligation ils la partout na bisika nyon surtout pe ko salara ba discussion en quelque sorte est-ce que parti au pouvoir ils a reçu na tine ils la peine na rate opposition ya mo batambola na balabala pour la réclamer likamunde motuna ba. Eza motuna bien. Tozali na position na opposition. L'air ba mimi si loi oyo minaku sakata. Soki bato wana ba bima na balabala te parti ni mususu ringa yebim bato nyonso bavanda kinye le rebime bande ko ba IDPS abimi IDPS le après IDPS ba parti mono ekolanda sim soki abima ba bima te est-ce que solution ringa mona
Cela veut dire que à ta partie est au pouvoir. Ce qui va mourir même Félix Santos ça dans ma paix. Faut pas dénoncer. Pas dénoncer, c'est ça l'IDP. Ce qui va mourir dans ma paix va dénoncer. Caméra ça va cacher. Ce qui va mourir ma paix va dénoncer ma caméra avant. Va dénoncer avant. Pour battre il faut qu'il comme na 10e oyo kama kambo lobamaka. Donc na 10e mambo lobamaka kuna penda. Il faut qu'il makambo lobamaka. Babanda papa na 10e. Babanda ki koloba que mariage ya cash FCC eza malamu te. Eza mariage moko triqué. Mariage on ko bebisa nani. Mais lelo tozai wapi? Na base babanda koloba. Mais le les a iloko salama ki ko aljo salama ki entre nani président entrant na sortant. Cela veut dire président ko se prononcer boité. Yazolanda politique. On a benga mingi secret d'état. Il faut mieux baloba libanda mais yazo yokayango. Mais moi ya lobezate. C'est ça la politique. En tout cas, je crois que notre commis Tozo Kita papa Oyoki mambo papa lobby. Oyoki réponse nae. En tout cas, na moni to bandai kutu kokoma ko Kita. C'est là. Papa Oyoki lobani Tozo mina olinga lobani. Lobaka na mkuse na 1 minute. Na 1 minute na makambo oyo papa Otiko loba. Eza malamu te. Makambo papa Otiko loba. Ah, eza malamu te. Ya yambo papa lobby ke comment il dépêche parti au pouvoir. Tozomona bato ebele bazotelemana na balabal. Oh, anse ya Mandela ti lelo oyo soki basali buzo basali ni balongoli mutu wana soki mutu na bango bamoni kazo travailler malamu te asali ni balongoli ye parce que biso IDPS soki tomoni ke fati astali attention charge biso IDPS tomoni ke bazo boya bazo lombo ba mi lombo yo charge biso IDPS lo penda tala kuna yo na muta IDPS. Oui, parce que biso toza pona peuple IDPS abondance al 37 pona peuple congolais. Soko to moni ke Fachi Beton sali malamu te to yebisa ke papa lunga wana mutu mususa nani azonga parce que to moni ke Félix Antoine Tshisekedi dans le bon azo sala to moni ke awa ba détenu politique o basaki libanda mais to moni basani bazongi to moni ba prisonnier ouais basaki na kati ya prison salini babimi libanda yaya tomoni ba changement ebele ba kuluna wo ya cravate wo babandi ko iba mbongo wa leta lelo baso salini baso kanga bango tomoni ba to ebele oyo bajo sala makambo ebele tomoni Félix Antoine Tshisekedi ayana politique mususu politique na ye bato ebele bazo comprendre te yaya du commerce yaya balabala ezalaki te mais Fachi Beton salini aye asalini ache beton yaya tomoni kuna pardon asali beton pourquoi bien à partir à combo à béton sika zola ki combo ya béton sika zola tanga asali yango béton azuko béton bana na biso bazo tanga ofele parce que to bandi ko tanga bana na biso ba tanga de l'estage mais Fachi Beton papa la première question bana biso bazo tanga de l'estage mais pour na grâce à fona mutu oyo mutu oboto ko zoye wapi mutu oboye Fachi Beton il fallait to battre le mutu oboye to prier pour na mutu oyo parce que mutu oyo Congo bandi ko luka yeyo mutu oyo na Congo apesi biso gratuité bana na biso bazaki na postate Kabila ye ko lungola poste ko tanga mais Fachi Beton aye ko ndoko nanga na ko sate ya solo Kabila ngwe batu posa ngoli batu posa parce que Fachi Beton tango pesa gratuité ya enseignement eza ko pesa batu posa ya ko tanga nanya kende na solo baboye Félix Antoine Tshisekedi ayena posa ya batu batanga classe est-ce que Kabila yakina société ya winner na Paris Fouta mais Fachi Beton tomoni Angleterre Kabila yosa nini hawa tobeta masula Kabila za commerce aya ko sala commerce ah wana sujet tobeta Kabila zate tobeta sujet ya camera na fayu papa na sujet nyonso ba se référer na présent ba se référer na présent ba bandaka na le passé ozolanda ngai nazobanga tuna ndeko tuna ngamusala ngeza mituna tote musala ngeza na tuna te musala ngeza na tuna parce que yaya soko ke ina inikin awa inikin déjà béton na béton ekomi poto soko ekomi kuna poto na poto yaya inikina na ko sate zota cameraman na yo tokenda ka sikoyo okomona babeti yango bana poto bana nani inikina bakomi kukumisa Fachi parce que batu nyonso basala ba kuluna mais tant bamoni
politique oyo Félix aya nango mokonzi mboka yo moko asani ake ko sala visite yaya awa Turki na Kinshasa bato nyonso bafingaki mokonzi mboka Antoine Tshisekedi Beton balobaki ke aza enani échantillon asala eza elingi ya pamba mais lelo basanje maloba bakomi koloba ko comment oyo tomoni basoto de moton ntango bafongoli yango bato nyonso basali ni babongoli malo bachange maloba na bango. Ben tout est bien qui finit bien. Tu reçois Batunyo sur tout est. Tu communes à Souka. Nga wabino gloire bosobe ou benga peuple congolais. Ba benga peuple souverain. Naza combattant, naza journaliste. Ba benga peuple souverain. Tosuki awa pona mokona lelo tokutani à la prochaine. Tokati awa po bato baze bele so bito zo bato surtout et kosi la compléter ni o ya question ya Souka wana. Omoni bato ya peuple o balbaki ke bazo bimananzela te. Bato ya peuple abi bazo bimananzela. En tout cas soki to lobito continue na commune musu pe ifona kende bo limbisa na commune musu ifona kende vraiment pona lelo awa wa to suki awa wa to zonga lobby na promettre bino lobby lisusu to kutana kaka awa lobby to kutana lisusu awa na tongo avana ke ba commune mususu na rozala awa volding tuka Derrick madame Bibi to suki awa pona bande ko so balanda biso na poto numéro na nga yango wana comment tokopesa yo comment ba impression na yo ozala malamu tokosolola na répondre ndenge bato nzo tout bazokoma pona lelo to suki awa ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.